Centenaire, oye! Papa Diangenda Kuntima Joseph, troisième fils de Papa Simon Kimba. Né le 22 mars 1918 en Kamba, Nouvelle-Jérusalem. Premier chef spirituel de l'église kimbaniste. Bâtisseur, rassembleur, garant de la paix. « 22 mars 1918, 22 mars 2018. Centenaire, oye! Centenaire, oye! Ndengenini ezali fait ya hasard te. Le 22 mars 1918 après ce mois Diangenda Kuntima Joseph batu yose tuwana babandi kuyima kasi muntu wango bankumba ngo washwali akango wapi? Réponse mais année lumière et bandaki na 7e mois oyo babengi mois d'octobre, que la lumière soit premier jour à création, deuxième jour à création na 8e mois ya novembre, et puis 3e jour à création 9e mois oyo babengi mois ya décembre, parce que mokili ba changer makambo jusqu'à na 12e mois où ils allaient mois de mars, mois de création, il y a quoi qu'on a vu sur Adam. Mais dans le monde révélé, ils allaient faire il hasard. Le 22 mars 1918, après ce mois, Diangenda Kuntima Joseph. Batu yose tuwana babandi kuyima kasi muntu wango bankumba ngo washwali akango wapi? Elle est mobile parce qu'il faut attendre le 21 mars. Et c'est le premier dimanche de la pleine lune, oui. Vous voyez, qui a lieu donc après le 21 mars. Donc après la pleine lune, le premier dimanche ayant lieu après la pleine lune. Et pour certaines personnes, le printemps. Non, mais justement, je vais vous dire pourquoi. Oui. Parce que vous savez, l'équinoxe, c'est deux moments dans l'année où la Terre elle est droite. C'est le 21 mars et le 21 septembre. Bon. Le problème de fond, c'est que quand vous sortez du solstice d'hiver, le 21 décembre, et que vous remontez au 21 mars, quel est le problème? La durée de la nuit est plus longue que la durée du jour. Donc du 21 décembre jusqu'au 21 mars, chaque jour, la lumière va empiéter sur les ténèbres, mais à la fin de la journée, la durée des ténèbres sera toujours plus importante, plus imposante que la durée de la lumière. Mais le 21 mars, c'est le moment où les durées sont égales. La durée de la nuit égale la durée du jour. Donc nos ancêtres africains, qui avaient instauré la fête, justement, liée au solstice d'hiver, parce que vous savez que le Vatican a lui-même reconnu que le fait d'avoir fixé la date de Noël au 25 décembre, c'était pour coller à la fête du solstice d'hiver de l'Égypte ancienne. Hein, ça, il ne faut pas l'oublier. Donc, Oussiré, vous voyez, donc c'est à ce moment-là que le 22 mars va commencer à être le moment de la victoire des forces de la lumière sur les forces des ténèbres. Donc c'est pour cette raison, est-ce que vous commencez à comprendre l'affaire, que tout cela est que on attend le 21 mars, on attend la première pleine lune, parce que cette pleine lune, ben, c'est la régénération d'Oussiré qui a atteint sa pleine puissance, et là on fait la fête. Donc le 12 février 1990, journée anniversaire de la naissance de Papa Kuluto, qui solo kele. Et le koni ne bumanaka
pate papa Simoki Mbango na kupona nkumbwana apesa na mwana na yeye kisolo kele donc tozala ki na privation moko privation wana ye moko ayibaki secret papa zali vraiment terrible kisolo kele baba ndi kutuna kasi nkumba ngo ilubi nini otala kaka ale Zambia sukumi mukili mobimbo moningani la guerre mondiale le 25 mai abuti mwana pamba te ezali moninga solo oye bumanaka bimi esikasikawa jalunga ni abimi tangwana moyete presque désespoir na bato jalunga na kyanga ni Salomon ndenge nini ezali fait ya hasard te le 22 mars 1918 après ce mois diange na kontima Joseph batu yose to wana babandi ko yima kasi muntu ngo bankumbo ngo washwa akango wapi réponse bojela kaka makamazako yete na 1910 papa Simoki Mbango lobi nakubuta madisusu dikamunini yokuluba okubuta madisusu ndenge nini biso tozwaki grâce tozwi banzambe et puis tozali na bango topesa neti moto lokola papa Diangenda. Oui, papa Diangenda c'était un grand homme. Est-ce que bango bayebi ki aya na mokili 3 fois papa donc papa Diangenda aya 3 fois na mokili 3 fois na mokili expliquez bisona. La première fois azalaki parmi les 12 princes d'Israël. Israël c'est Jacob. Nzambe apesi alongoli komba Jacob apesi Israël. Nzambe likama nzambe lukaka nzela. Ti papa Diangenda aye ko botama le 12e prince et 11e prince ya Israël. Comme on est Joseph. Maintenant ndenga vandaki en Égypte. Bande kone bateki en Égypte. Tanga histoire wana na Bible ndenge azalaki kuna bolingo mibeko pe misala asalisi misala te jusqu'à ce que famille na ye mobimba balongoi awa na Congo bake kokota bomu na Égypte. Alors que Égypte est à Misato. Il faut bande ko bayeba parce que mon Égypte peut ça confusion. Oui. Égypte d'abord est outi na Égyptus. Égyptus azali mwana ya mwasi koko ya Noé. Azalaki wana Congo. Mais tango siko makambo bebi na Angola na mbanza Congo tango nzambe apanzi bango ti kombo wana ekete ke komi se fixer kuna. Toya kokota na sima na mbanza Congo. Ekete na Égypte. Égypte ami balezali Égypte pharaonique. Oyo bakoko na biso bakotaki boum. Je pense que Égypte pharaonique capitaine nango eza kerte. Mais Égypte pharaonique histoire nango siko ezali relié na la République arabe d'Égypte ya lelo. Oui. Au capitaine nango Caire. Donc bakoko na biso bakendeki na période wana moto oyo organisaki bango, oyo ateyaki bango, oyo afixaki bango pour que baye babokoko na bango eza papa Diangenda na kombo ya Joseph. Donc Joseph wana yé wana kaka papa Diangenda. Yé wana papa Diangenda. Et tout ce qu'il a fait en Égypte. Un homme bon, juste et intègre. Alingi masumuti. Bateki yake na ndako ya Pontifar apesi ndako mobimba gérer makambo na nyos. Moi c'est alobi boko mais yo za ko gérer makambo mbali nanga gérer penga mwasi. Alors pas kasa na yebite na kata yote mais makambo oyo zali ko bimisa wana tango batu bazali ko landa biso ba komona ngo on dirait ça moi folie. Parce que mokili eyebeli makambo te ndenge yo zali ko expliquer yango. Alors ça c'est la première fois. Mission na ye ti tango tata na ya landi kuna tata lobi soki na kufi kende ko kundanga esika oyo bakunda bakoko na ngai bandeko na ngai ezali fait ya hasard te
le 22 mars 1918 après ce mois Diangue na kontima Joseph bato yose to wana babandi ko yima kasi muntu ngo bankumbo ngo washwa akango wapi. Il ne faut pas l'oublier. Donc Oussiré, vous voyez, donc c'est à ce moment-là que le 22 mars va commencer à être le moment de la victoire des forces de la lumière sur les forces des ténèbres. Donc c'est pour cette raison, est-ce que vous commencez à comprendre l'affaire, que tout cela... Voilà. Wana c'est la première fois Papa Diangue Nayaki a réalisé mission naye. Deuxième fois Ayaki na Jide na komo ya Joseph d'Arimathée. Un homme bon et juste. Bako tanga ngona ba Luc 23 chapitre 23 verset 50 à 50. Un homme bon et juste qui attendait le royaume des cieux. Donc azali kozila akitisa bokonzi ya Nzambe. Nakati ya mukili. Mais ça n'a pas été le cas parce que Israël et Jésus a lelaki makasi alobi bato bazo comprendre te ndenga na ye awa. Alors likambo fona longola. On a zong sango na mboka na ngai. Na zong sango esika ezalaki. Puisque Nzambe bana toujours ko luka. Moi sika nini akoki ko former mutu oya akoki kozala lokola ye na kati ya mibeko, na kati ya bolingo pe misala parce que Dieu est saint mais soki Nzambe aponi yo il faut zala pe saint. Azana programme na yo. Osumona. Aye kuna avandi kuna et ye moto akunda kikolo Yesu. Na Jide avec papa Nicodème, avec maman Marie. Papa Diangena. Et il travaille aussi dans l'administration. Mais il ne s'est pas mêlé na acte de mise à mort. Il y a Kolo Yesu. Il y a Papa Dialungana. Donc, si Koyo a vu Papa Dialungana a Koundé. Mais tant qu'il a eu des problèmes. Babi Bomoto a Koundé. A quelque chose. Jésus-Christ Yesu a Koundé. Ndengenen. Yehusu. Yehusu akundi ndenge nini il faut to kangaye ko cimetière na mona na te misuni na ye bani na ye bandeke bali yango mais tango bazako batie na boloko ye moko Papa Dialungana Nzambe ake abimisi wana ake kotika na ndako alobi vanda awa ko bimasute pendant 40 jours na kei na Galilée ndenge na yebisaki bandeko ke bakomona nga pour la première fois kuna na Galilée osumona troisième fois Papa Diangenda aye awa na Congo abimi Nzambe asali programme nyo surtout o asali le Saint-Esprit les consolateurs ye muta consoler ki bakoko na biso en Égypte ye muta yeko consoler biso awa apesi biso programme tuza kolanda nango église c'est lui le bâtisseur c'est lui le consolateur donc atei mokili mobimba kete na Australie les 4 coins du monde mais Papa Diangena vers la fin na bané 91 pendant la période il y a pillage alelaki alobi mais bato baza ko comprendre mission na ngai te babande ko finga moyibi ayebisi bana ayebisi bakimbangiste na centre que bafinga nga moyibi mais lobi bokomona miyibi mais lobi yango pillage côté na Kinshasa mais malheureusement bana naye mususu moi quelques-uns bakimbangiste bake copier Papa Diangena a regretté. Alors, biso bakimbangi ces photos à la comportement exemplaire. Biso ba congolais. D'abord ba congolais. Puisque ba camerounais bazota la biso, ba gabonais bazota la biso, ba soudanais bazota la biso, ba égyptien bazota la biso, ba français bazota la biso, ba belge bazota la biso, ba allemand. Donc mokil mobimba. Baza kotale la biso. Mais biso siko tala comportement ya ba congolais. Les plus distraits même, parmi les plus distraits. Ah, on a Congo, on a habité sauf Mabina, où il y a salité, et là, on n'y na vandi wana nazar kutala makamo kuna na Afrique du Sud. Nazar kutala makamazalo kolega kuna esalinge pasi ba mama na batata. Ah, muntu mwindo mawa. Ezali kusalanga pasi. Oui, la grande joie. Nelson Mandela. Abimi boloko ndenge to kile tata passer bobé bake ko sala pillage babomi bango lokola banyama esoko mauyo makoya sima batata na ba mama
yo mutu moni poelele tikala poelele kuzunga disusi mate yo si oponi yo si omoni njele kubikisama pata obikisaba ninga sino sokotali makamazali kuna solo okomana le pana ni yenza me checking ay mutu mwindo et pourtant la première peau pamba te tokosala kama kamutangu mususu lokola mutu adi boma Bram awa na Congo. Mais bango bayati bakomi awa. C'est ce qui a fait que Abraham a boti Isaac awa et Isaac a ekobota Jacob onensao. Alors babotami awa na Congo. Babotami awa na Congo. Babotami awa na Congo. C'est ce qui fait que Jacob a ekolongwa awa tango azui collier ya Esau o yazalaki puisque Isaac abotamaki na collier. Et c'est ce collier là o yazwaki comme bomengo ya tata bakenango ba développer Égypte actuelle et continue Europe et que Amérique et développer Amérique collier wana kena eza siko na Asie siko ifaya ko déposer ngo na RD Congo lokola ba chinois ozomona bango batu nyonso tout baza ko ningana balinga bazwa portion à terre na RD Congo baza ko la RD Congo c'est la grande puissance tokolesa mokili mobimba ndenge batata na biso baza ko loba alors ba congolais surtout ba congolais il faut bazwa amewana ya grandeur bayeba ndenge nini toko gérer mokili mobimba toko gérer ba mindele ndenge nini donc totika makambo ya pamba tozwa grandeur wana parce que nous sommes les parents de l'humanité. Oui. Voilà. Alors papa Diangenda azalaki en Égypte asali kuna ayeko kunda tata na Jacob. Et wana siko mona ba mindele pona koya awa ozana en Égypte kuna po yawa le verbe qui convient c'est le verbe descendre. Mais koyoka ba mindele balongo le verbe descendre bati verbe monter babi Joseph a monté na pays de Canaan akeko kunda tata na nini. Les deux verbes wana monter na descendre tant bati monter na phrase wana et beni déjà likamo et ke kuna or kuna eza vide mais soko ye awate ko kena matadima yo esika papa Diangenda yaki aleli tata na Israël awa pendant 7 jours et puis azongi lisusu na Égypte parce que toyebi pe ke ba carte Afrique ndenge ezali dessiné normalement na ndenge ya solo na ba carte o ya kalakala ezalaki ndenge wana te ezalaki renversé donc peut-être na likambo wana ezali ko lakisa oyo ezali ko loba oui voilà donc il suffit ba changer moi verbe moko boye ba bendi likambo côté na bango biso pe lokola tozali ba aliéné parce que maladie monene tozana ngo ezali aliénation moi na soki alobi français te aza mutu te soki moi na lobi kikongo alobi obi alobi lingala alobi non laisse ça c'est pour les barbares non OK c'est ça le drame de l'esclavage, c'est ça le drame de la colonisation. C'est de croire que l'Europe nous a apporté une spiritualité alors que le texte dit que Moïse a été éduqué dans la sagesse divine dans les temples de Pharaon. Mais quand même, faut être quand même un peu sérieux. C'est que Moïse avait un guide spirituel qui était Pharaon. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire par là? C'est-à-dire, il faut quand même, il faut arrêter d'extrapoler ou d'interpréter. Non, je vais vous dire quelque chose. Moi, j'ai participé à des débats internationaux de théologiens. J'étais avec le professeur Obenga, j'étais avec le professeur Doukaya, enfin, on était tous à l'école diopienne. Moi, j'ai vu les questions que Mugabembi, qui était Bilolo, qui était à la tribune, hein, le professeur Obenga, qui était assis à côté de moi, hein, on a vu comment, quand il y a eu l'espace de débat, comment tout le monde a fui. Les gens ont fui, tous les théologiens ont fui, parce qu'ils savent qu'une pratique a un fond rituel dont ils ne peuvent pas expliquer, puisque le berceau matriciel de naissance de ce culte, c'est un berceau africain. Bram awa na Congo. Mais bango bayati bakomi awa. C'est ce qui a fait que Abraham a boti Isaac awa et Isaac a ekobota Jacob onensao. Alors babotami awa na Congo. Babotami awa na Congo. Babotami awa na Congo. C'est ce qui fait que Jacob a ekolongwa awa tango azui collier ya Esau o yazalaki puisque Isaac a botamaki na collier et c'est ce collier là o yazwaki
comme bomengo ya tata bakenango ba développer Égypte actuelle et continue Europe et que Amérique et développer Amérique collier wana kena eza siko na Asie siko ifaya ko déposer yango na RD Congo lokola ba chinois ozomona bango batu nyonso tout baza ko ningana balinga bazwa portion à terre na RD Congo baza ko la RD Congo c'est la grande puissance tokole sa mokili mobimba ndenge batata na biso baza koloba alors ba congolais surtout ba congolais il faut bazwa ame wana ya grandeur bayeba ndenge nini toko gérer mokili mobimba toko gérer ba mindele ndenge nini donc totika makambo ya pamba tozwa grandeur wana parce que nous sommes les parents de l'humanité. Oui. Voilà. Papa Mfumarongo alobiete nazo kende kozula bino eloko wana nakende biso nyonso ndimaki papa kende me ya lobi na lonzoto nazana ngote tozo kende kozula bino biloko wana eloko na etambole Europe mobimba Amérique partout suka na tango ya zalaki na Corée yango bango ya bayaka kosenga bolibisi alobi soirée ibondela ya tongo ibondela ba air tobosa na ngote totika koyima nzambe akokosaka te ata likambo na ye umeli ekosala biso tozali kozela kaka nzambe akokokisa nyonso avant kokisa nyonso alobi totonga Yerusalemu yango tozokobunda mpona kotonga Yerusalemu loposo mwindu kolela na biso ekosila mawa na biso mpe ekosila tokozala mpe bato lokola bamosusu yango bozomona te repo ezali te toza kotungisa te kasi toza kolanda nde liloba ngo batata baloba na biso yango toza kolanda bango balobi bolingo mibeko misala bolingo ekokumisa biso mibeko ekotambulisa biso misala nde ekokotisa biso na mboka ya elaka kambo misato nde yango wana batikelaki biso po tokota mboka ya elaka bolimisa ngai toza na ndako ya Nzambe naza na motuna mboka ya elaka ezali wapi awa wapi na Yerusalem ye toyebi yango tokota yango mpe tokota te tokoka voilà tokokisa oyo baloba na biso nzambe akokosaka te tolanda songisongi ya bato te nzambe kotele tosilisi na kombo ya tata mwana mpe tata mwali mosantu amen. ibanda kuna tata na yo alelungwa dengomba bato mwindo boko kaka seko boko kaka te tina mokolo malelo toko sala arbitre di esengo iyo muntu mwindo zakuluba o dengomba bato mwindo iyo moko mwindo ukukenda wapye kiasi vraiment bazo bandenga wanangana moni na nute yo atuti kuna naki ngai na kana kokota na ngoma ya bato mwindo muninga yo zalika kama mwindo te leka na balabala kuna to kaka de te ya papa elebe yo soto wana izalia yote kama te loko na yo ibanda kwa ya papa simo kibango pada kadi ya kokotse yo sika ilaka
ekasi ngai ndakada kukata ti vangu vanati vakimbangise ii bato vangu vrema diboma iloko nini mukunjira vangu kupesa ka vangu boko kaka soko boko kaka te wabanga na binu te tokolonga na bisu kaka chikali muke Vou degajar, o pessoal vai